angisa bango nyonso tu wana baloba liloba moko parce que soki division ezali esalaka pende esengo te yango ozomona mboka eza toujours na problème mais relation na ye na bachef coutumier na minute oyo antuka aza kosala mosala ntino kongo nde bozokomona ene wana azosala mamba na mosala ya kosakana te parce que aza na mokumba ya makasi do bana bileko ozokomona biso boye toza na mokumba moko ya makasi ya kosakana te do sur terrain il faut kosokola yango moni tata Kimbangu atelemisi ye apesi ye makasi wana vraiment ya kosangisa nyonso kati na mboka nyonso oyo ebeba ye arepare epesameli Tata Kimbangu apesi ye makasi, Tata Kimbangu apesi ye mokumba, Tata Kimbangu apesi ye mosala ya kosangisa bana ya Kongo nyonso. Koko ne bomba vala biso tozali ba analyste spirituel engeta tolingaka kosala makambo na lolenge ya Nzambe pe tolandelaka makambo mingi na lolenge ya Nzambe. Mikolo mileki na baarchive na biso Tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule ayaki na Kinshasa. Message na ye moko et interpellé biso par rapport ya maye yo zali koloba sikoyo. Papa Simon Kimbangu alobaki boye Nzambe azali koluka nani oyo akosengela mboka ya Kongo bolimbisi. Et soki tozongi lisusu sima muke Papa Diangenda pe alobaki soki tosengi bolimbisite nyonso oyo tokosala ezali pamba, c'est-à-dire bolimbisi oyo tokosenga yango ekozongisa biso na connexion spirituelle na Tata Nzambe po ete Nzambe ayokela biso mawa apesa biso eloko oyo abongiseli biso pamba te na kotala ndenge mokili ezali kokende. Parfois bato bandimaka te ete mboka ya Kongo etondi na ba richesse, mboka ya Kongo ezali mboka ya Ngipavita, ezali mboka ya Mvuluzi Kimbangu, ezali mboka ya Tata Kimbangu, ezali mboka oyo etondisami na bilaka ya ndenge na ndenge. E biso pe bakimbangisi tolobi Tata Kimbangu azali Nzambe e mboka ya Kongo ezali mboka ya Nzambe. Me pasi ezali kosila te. Mingi bakomi na badute ya makambo nyonso oyo tolobaka na kombo ya Nzambe, na kombo ya Kimbangu, na kombo ya baprofesi, ntango bazali kotala biso bakongole ndenge tozali kobika kolanda na maye yo zali koloba. Eske mutu oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki ete Nzambe azali koluka mutu oyo akosengela mboka ya Kongo bolimbisi, mutu yango selo yo eske koki kozala bakonzi ya mboka na biso, eske koki kozala batu lokola Ntinu Kongo, ou bien ekoki kozala kaka mutu moko boye simple oyo peut-être akoki koleve to ya koloba ete à partir d'aujourd'hui voilà tozali kokota na ba processus ya kosenga bolimbisi pona Kongo mubimba. Meka epe koyanola biso na motuna wana par rapport ya ndenge ozali koloba awa ete Ntinu Kongo azali mutu oyo batindi ye pona ko libérer biso na kati ya monyololo peut-être oyo biso tozali na yango na kati na Afrika. Okomi penza wana eza penza mutuna muka kitoko faut vraiment bo respectaka Tata na biso Kiangani oyo ebisaki bino peneza lindeke wana kolongola te ko bakisa te dona nyonso pe na lobi awa soki o comprendre kaka oto lobi ozwi réponse bala moko alors pona anticiper lisusu omoni to ebisaki bino te solo Kongo ezali kombo ya Nzambe ye moko ozokomona. Alors Nzambe atelemisi Ntinu Kongo ozo comprendre. Alors ayebiseli nipo na makambo ya bolimbisi wana parce que Ntinu Kongo ayebisi biso to sala misala koloba loba bebeleza nango eloko te to sala misala to sokoma nesika wana ya délivrance ya mboka ya Kongo eza processus
yango même nzambe ayebisi no tongelanga tabernacle ekolo ya ngomba ya mangengenge petola nanu mboka soko petoli mboka okotonga tabernacle esika na kovanda mokili mobimba bakoya komonelanga kuna misala tozokosala yango wana na ordre na ye moko tata kimbangu mais tozokosala misala mais bato bakosutuka oyo tataka ngai nazokoloba wana mais c'est tout à fait vrai kongo ezokoluka mutu mais cette fois-ci bato tozwi mama na leader oyo ezali incorruptible même babelge bakoki ete asali même na musée ya tervirene tata kimbangu na kati na musée afongoli ye makambo alobi tala awa bato bakoma mais yo kokoma tala bakoko na bino basalaki boye tala makambo ayaki nango tala boye tala oyo bayibaki tala ezali seki te makambo tozokosala do ntango sokomona ezasolo na ye lisusu kati na chaîne na biso ya analyse spirituelle parce que yo osalaka baanalyse makambo nyonso tozokoloba oyo na kati tozokosala baanalyse juste okozala yo moko zongela makambo oyo tolobi kota susu na mozindo bengisango mosusu mokolo koya etokokoba makambo ya tata dangende ozokomona oyo do bino bakimbangise ntango bomonaka ntinu kongo bolingaka ye boyinaka ye te bolingaka ye parce que ye na tata kiangani basololaka na bango bayebani très bien parce que makambo nyonso ya kosalaka tata kangani ayebi yango mais moyen ya koyebisa bino nyonso ikeleve mais yango ayebisaki ye le 20 octobre 2020 abi telema sala mosala nalingi namona misala e misala yango tolingi tolakisa le 20 octobre oyo ya 2021 misala oyo tata kangani ayebisaki ntino kongo ete chapeau oyo ekoti oyo moko te kati na mokili oyo akolongolo yango telema sala misala nalingi namona misala e misala yango tolingi tolakisa na mokili mobimba le 20 oyo ekozala présentation et puis inauguration ekozala bokomona oyo tata kimbangu ayebisaki biso tosala likolo yango mpona kosokola mboka matondo mingi koko nembumba vala misala ekomonana mpe tolandi bino na bokebi nyonso par rapport ya ndenge outi kopesa explication na motuna oyo biso touti koyebisa bino me tokoloba eloko moko biso bakimbangise tolingaka bato nyonso yango moni na kati na biso mobeko ezali bolingo mibeko mpe misala baprincipe ezali na kati na lingomba na biso oyo bapapa batikelaki biso tolobi yango bolingo mibeko mpe misala donc mwana nyonso ya tata Simon Kimbangu oyo azali na elembo ya tata Kimbangu oyo azali na elembo c'est-à-dire oyo azwaki enseignement ya bapapa Diangenda azali mwana ya bolingo yango omoni biso tokotambolaka bipai nyonso na étoile ya bolingo wana bipai nyonso oyo biso tokozala c'est-à-dire biso tolingaka bato nyonso ezali kaka ntinu tozolana te ezala bakonzi ya mboka na biso ezala bayiba katolike ezala bato nyonso biso tozalaka toujours na kati ya bolingo ndenge bateyelaki biso na kati ya lingomba na biso tokoleka koloba na kosalela eza biloko mibale ezalaka différent donc il faut vraiment emonanaka pende kozala bolingo ezali kokone mbumba vala église kimbangiste ezali structuré église kimbangiste esangisi bato ya ndenge na ndenge église kimbangiste ce n'est pas les individus église kimbangiste ezali personne morale et tango toyaka na kati na église kimbangiste est établi donc ezo dépendre na yo na ngai ndenge ya korespecte na kati ya oyo lingomba etia comme mibeko c'est-à-dire kati na biso ezali na bamisusu oyo bakorespectaka makambo oyo lingomba to makambo oyo tata Kimbangu atiaki te ezali mpe na bayeba korespectaka makambo wana kati na lingomba na biso ezali na bayeba kotosaka mpe mibeko ezali na bayeba kotosaka mibeko te e kati na biso ezali na bayeba kozalaka na bolingo ezali mpe na bayeba kozalaka na bolingo te e nyonso wana biso baanalyste spirituel toyebaka yango bayeba zali kobuka mibeko ezali baye kofingisa lingomba bayeba zangi bolingo ezali baye kofingisa lingomba mpe bayeba kosalaka misala te ezali bazali na posa ya accomplissement
ya mibeko ya baprophétie oyo bapapa batikelaki biso te. Yango tolobi na kati na lingomba na biso bateyaki biso bolingo mibeko mpe misala. Donc kimbangiste nyonso oyo azali na maîtrise ya makambo ya tata Simon Kimbangu mpe oyo azali na elembo ya tata Simon Kimbangu esengeli na ye azala na bolingo, parce que tata Simon Kimbangu ayaki na nzela ya bolingo. Parce que soki azalaki na bolingo kati na biso te alingaki koya te. E misala nyonso oyo bapapa basali yango na nzela ya bolingo. Soki ezalaki bolingo te nde balingaki kosala yango te. Donc biso baye tozali kolanda bango, tozali koherite misala na bango, tozali bana ya bolingo. Sauf que baye bazali na bilembo te nde bazali kotambola na kati ya kubuka mibeko, na kati ya kozanga kotosa mibeko, kosala misala pe na kati ya kozanga bolingo na kati na bango. Toleki na motuna na biso ya suka koko nembumba vala mboka na biso etake mutu oyo pe azali na kati ya mouvement prophétique. Mboka na biso lolenge yango ezali kokende, bakonzi ya sika bayaki, bamaladi ezali koningisa mokili na liso ya bonzambe na kati na mboka ya biso ya Congo. Bino ozali komonela yango ndenge nini par rapport ya programme spirituel oyo ezali kotambwisa bino pe na programme oyo bakonzi ya mboka na biso ya Congo bazali na yango, pe programme oyo bakonzi ya bamboka misusu ya Afrika bazali na yango, pe programme pe oyo bato bazali kodirige mokili oyo tobengi bango ba superpuissance neti ba France, ba États-Unis bazali na yango natina na mokili. Na mokuse avant to chite toke ko clôturer émission na biso ya mokona lelo nini oyo bokoki koyebisa biso na motuna ingeta yango tolobi prophétie nyonso to ekokisamaka. Soki prophétie elobami ekokisami te ezali fausse prophétie. Alors oyo nyonso to tata Kimbangu aloba esengeli ekokisama pe emonana. Tata nangenda lobaki nini mboka ekozonga a zéro tant que beaucoup tikala ko reconnaître tata nangate. Bozo komona. Donc soki to reconnaître tata Kimbangu te, soki pe Congo ezu kimiate yebaka pe mokili mobimba ekozwa kimiate. Nakanisi boyokaki événement ya tsunami. Donc na tsunami mutakana ko pesa réponse. Mutakana ko bikisa bango kuna ezalaki tata Kimbangu. Réacteur moko chimique na era tsunami. Tango eza kosimba te bato ya nyonso tu ya mayele babengi babonzambe na bango ya ndenge na nge po bapesa solution po réacteur wana etika kosala kasi bandeko solution ezalaki te. Mais biso tolobaka bajaponais baza bata mayele kuna bonzambe ezali structure ezali makambo to eza kofanda kosakana te. Mais tango tsunami afashaki réacteur moko chimique wana eza kosala elinga kotumba bango babeleli eloko ezali te. Ti ba belge ba isaki bango nzambe moko atikali kasi nani c'est tata Kimbangu bobelela ye e babelela kiye tata Kimbangu alakisa bango nini esengeli basala etango basala yango réacteur na moko stop ake ti même na Israël esika tolobaka non nzambe azalaka kuna membule banakonoka te 3 ans na kati na Israël kaka ba belge abi mais bozo mona pasi ya pamba mais nzambe moko na bobeleli te. Maintenant, mais c'est tata Kimbangu. Mais moi, je suis allé tata d'Angenda. Je suis allé mais mboule kozala mboule konoka nango parce que na kati na Israël bibwele baza kokufa bilanga eza kosala mate makamana ngene eza kosala mate mboka paralysé babeleli ba centre ya ndenge na ndenge oyo boyebi botanga na mokili oyo eloko te ti tata d'Angenda yaki mbule noka ba esi ba sengela biso pa ya tata na yo balobaki te no sengela biso pa ya songolo tompaka non alobaki yango te mais bayebisaki ye sengela biso pa ya tata na yo nde esika bana Israël balobaki ya solo tata na yo aza le tout puissant parmi les puissants donc ba puissant na mokili oyo bazali mais tata Kimbangu c'est le plus puissant le tout puissant parmi les puissants kati na mokili oyo donc tosalaka maseki te oyo tata Kimbangu aloba yango nde esalamaka lokola pesaki baprophétie na ye ta solo soki bolingi koreconnaître nga te soki bozo koreconnaître nga te alors mboka ya Congo ekomarche te mpasi na mpasi Afrika nyonso ekomarche te yango moni Abdou Diouf aloba ete si le Congo est malade c'est toute l'Afrique qui est malade
Le même chef coutumier au Sénégal, à tel sinti nous Congo, oh, les alliés ange Nzambe a tindé libiso. Ce qui t'olandi Afrique nyoso e kopika. Alors bandeko, ce qui t'olandi tata kimbangu to kopika. Kasi, ce qui t'ozoko tata manakaka, t'ozoko tata manakaka banzamba bapaya. Botondi so disi bango na mboka ya Kinshasa, na mboka ya Congo, to kopika kate, alors to bango marqué kaka ni patoke to zongi nie. Ya ngomoni bebe mika eye, bana bilaka baye. Nantinu Congo liboso pour na kopesa solution na makambo nyonso eza kutungisama Congo Afrika pe mokili mobimba matondo mingi koko ne mumba vala bientôt mboka na biso mokonzi ya sika azali kokokisa 5 ans et 2023 tozali kokende na maponami oyo tobengi yango ba élection. Et mokonzi ya mboka pe azali kosala misala ezali komona na changement ya mwa muke ezali par rapport ya oyo mokonzi ya mboka azali kosala. Et tozali na moment ya ba préparation oyo bakonzi ya mboka bazali koluka ndenge nini bako constituer oyo babengi yango lokola comité ya Seni na président ya Seni oyo a organisaka ba élection na kati na mboka. Pona maponami oyo ezali koya très prochainement na 2023 na mokuse bino bomoni yango ndenge nini tuni tuzolana akopostile ou bien akosala nini makambo ya ba élection na mboka ya Congo Nzambe ayebi yango te siko soki bofote po bopona susu nani mais tant que tokosala kaka na ba république mais ekosimbaka te soki pe président de la république alingi kokutana na ntino te mais nazo koyebisa yo kozala kaka catastrophe parce que Nzambe déjà esatelemisi ntino Congo roi aza déjà sur place alors président soki komona ye te soko olingi mpe koyamba ye te mais changement ekozala te parce que vrai changement ebandaka na molimo oh mboka na biso molimo esimbami mpe ya tata kimbangu oh tata kimbangu apesa masakoli na ye oh tata kimbangu atelemisi ntino Congo siko yoko ba changement par rapport à ba élection oh changement na mboka ebongi bat bongi kolia 3 fois 4 5 fois 6 fois non mboka ezaka na kozinda mboka ezaka na mpasi mais tozo kolanda mpasi ko continuer kaka ti siko mpasi za kaka bat baza ko souffrir bat baza ko souffrir na ndenge moko sakana te parce que tata dangenda si aloba mboka ekozonga zéro soki bo reconnaître tata na ngate mboka ekozonga ya zéro mboka ekozonga na zéro soki bo reconnaître papa na ngai te mboka ekozonga a zéro bokotikala kosala eloko te soki bo reconnaître tata na ngai te batata ba mama tokomi ko chite na kati na émission na biso je crois que mikolo mikoya tokosolola na bino na bozindo na tina ya oyo tokobengaka yango reconnaissance pona nini papa Diangenda bandaki ko insister to reconnaître papa na ye to tia papa na ye na liboso pona nini papa Diangenda bandaki ko insister to senga bolimbisi po ete to zongisa connexion spirituelle ya biso na tata Nzambe po ete kati na biso tozala capable ya kosala ba invention tozala capable ya kosala makambo ya minene lolenge bato misusu pe bakosalaka mikolo ekoya tokosolola na biso tokosolola na bino na bozindo mpona kolakisa bino reconnaissance ya lolenge nini oyo papa Diangenda bandaki kolobela pamba te soki otali bien ba peuple congolais ba reconnaître déjà papa Simon Kimbangu bato ebele ba reconnaître déjà papa Simon Kimbangu bato ebele ba yebi déjà papa Simon Kimbangu mais reconnaissance ya ndenge nini oyo papa Diangenda bandaki kolobela to promettre bino émission wana reconnaissance ya papa Simon Kimbangu na ba émission na biso oyo ekoya très prochainement po ete to chite koko nembumba vala o ezali motuna na biso ya suka biso tozalaka ba l'homme de parole likambo ya vaccin connaissance nini oyo zali na yango na tina ya makambo ya vaccin ou soit yo ozwi déjà vaccin ou bien nano ozwi te et soki nano ozwi te pona nini et puis yebisa biso tokosuka na yango wapi pamba te tozali kokende ndenge
programme ya mundele ezali mutu nyonso akoéchappe na vaccin wana te. Yo okoki koyebisa biso nini na oyo mundele azali kobongisa par rapport pe ya ba prophétie oyo bino bokotambolaka na yango tango nyonso, prophétie ya tata Simon Kimbangu, prophétie ya tata Kimbangu, est-ce que na calendrier to programme ya tata Kimbangu elobamaki ete biso mpe tokozwa bavaccin mpo tobongama liloba mboka na ingeta omoni mundele azalaka teti moni mundele mama na teti akosakana te tata Kimbangu aza kolakisa bango makomi me bango teti kaka mais professionnel ekokokisama. Tout pays qui osera attaquer le Congo, si le Congo commencera à se réveiller, ce pays sera englouti dans les eaux. Donc, ce qu'on a ici, Kawana. Moni Mundele, maman na teti, ayebi ke tanaye, ici, ekoki. Alors, nini yasengele sala, il faut abebi sa mokili, il faut aboma bato, il faut asili sa bato. Parce que nous avons na Guadeloupe pour libérer milimo nyonso bakenda na esclavagisme depuis les années 1619. Tata Kimbangu atinda kie akende na Guadeloupe akende ko libérer milimo wana. Bongo diaspora nyonso tout ekozonga. Donc faut milimo ezonga nanu, bongo diaspora nyonso tout bakozonga. Mais diaspora o wapi bakozonga? Diaspora o bakozonga na Congo kimia nanu ekoti te, Congo bitumba nanu esili te, Congo kolia ezali te, makambo ndenge na ndenge, diaspora o wapi ekozonga kaka oyo tofandi libanda tokozonga. Kasi so bokozonga te bokomona bimbangu muna, bokomona pe ba faction makambo kosala bino, bokoma ba kabri ya mindele. Nde problème est-ce que tala mondele akomi na suka. Siko so mona su ndenga kosala te. Alors voie de sortie ekomi pa na yo moyindo. Voie ya libération ekomi pa na yo moyindo. Alors yo moyindo au lieu o misong sa kati na yo kati na tata Kimbangu non yo zo landa so bato esi basuki na bango déjà mais ba komi na libabe mundele akomi na suka akomi na libabe siko so ko luka lo lenge nini akosala pona ko bebisa bayindo. Alors loko na biso si to comprendre ngo déjà sur terrain yango so communauté solo tout faut ba diaspora nyo surtout na minito ya moni tata déjà si atimbela ki de non ntinu Congo précipité déjà na Guadeloupe zongi ça déjà milimo comme ça diaspora tango ekozonga et voilà beaucoup développer mboka wana ekobika kala na so tozo sala misala oyo elaki tata Kimbangu yango nde ekosalema mboka ya Congo ekokoma meilleur mboka kati na mokili d'ailleurs ba république ko sauter tozonga na royaume mboka eza ko sukwama mbeko sala lisusu te. Cette fois-ci, Congo na tata Kimbangu. Bango de ba ko régner. Alors ba vaccin wana eza mayele mabe ya mondele. Eza système ya mondele pona ko réduire biso vraiment ko achever biso 4 km a kolonga te parce que milima banko na biso itelemi. Bonzambe na biso eza ko telema sikoyo. Kino bonzambe siko telema yango tata Kimbangu ba solo diaspora ni surtout ekozonga. Mboka ekosukwama. Yango so komona mangengenge. Misala oyo tata na biso kyanga na lubaki ya solo pa ya ntino Congo tomona misala ngo yango nde tozo kosala pona ko libérer mboka ya Congo pe Afrika mombe diaspora nde esika akozonga na ye calmement sans problème mais oyo akocha tete ya solo atikala kaka akokoma kabri ya mindele. Voilà. Matondo mingi batata ba mama cher ami téléspectateurs balandi yanga wabino Guy Laurent Lobela analyste spirituel. Tozalaki na invité na biso Kokone Mumba Vala oyo ayaki po ete tokoka kopartage na ye na mokomwa lelo bolandi biso banda na ebandeli tokomi presque na suka ya émission na biso Kokone Mumba Vala liloba ya suka oyo koyebisa na batelespectateur na biso oyo pe okopesa na baye bakolandaka bino na kati ya mouvement ya BPMK pe liloba na yo ya suka epai ya ntinu Congo avant ete tokabwana na batelespectateur na biso. Donc liloba suka pona lelo tokoloba kaka BBMK aza kosala misala ya kosakana te. Donc bana ya Congo bozala penza prêt parce que mboka ya Congo ezali kosukwama misala ezali kosalema na etinda ya tata Kimbangu tozo kosala yango. Donc tinu Congo na minute oyo aza na Kinshasa tata Kimbangu ayebisa kiye ozo zonga na mboka na yo pupola makolo na yo zongisa mukanda ya ba belge parce que akoma ki déjà belge zongisa mukanda ya ba belge zongisa biloko na bango nyonso tout pupola makolo na yo zonga na mboka kene kosalela mboka na yo parce que tango ekoki
oyo esengeli moto moyindo akoma mondele akoma moto moyindo prophétie wana eza kokokisama donc bato bazala prêt donc ntinu kongo na bana bilaka baza kosala misala aloba ngunza baye bazali koyoka mbela bopusa na pembeni ya ntinu kongo matondo mingi na ngunza nkosi na musala ozali kosala ya kosangisa bangunza pona kopusa bango pembeni ya ntinu kongo po misala ele 20 vraiment bangunza esengeli bomata likolo ya ngomba ya mangengenge kopesa mboka epai ya tata Kimbangu bachef coutumier pe oyo ya solo ya ACT ya ICETA ya ANATC pe ya ba biteni non makambo oyo tango eza so tango te ya kosala ba division soki boni non biso banso nasima ya tata Kimbangu tokende ko dédier mboka epai ya tata Kimbangu pe totalisa misala oyo ntinu kongo na bana bilaka basili kosala likolo ya ngomba ya mangengenge kuna nde makambo ekozala kuna nde bilembo ya ndenge na ndenge ekoyeba na komonana donc voilà diaspora nyonso tout vraiment bozala déjà en alerte bo se préparer déjà parce que tokozonga oyo akolinga kozonga te akokweya mondele akokomisa ye capri voilà donc bana ya mboko bazala kati na mboka ya Congo. Africa 21 is the best. Africa 21 TV. Africa 21 TV, un nouveau monde. Bolanda Africa 21 TV. Ezali chaîne moko vraiment monene o ezokotalisa biso monene ya sa divinité Simon Kimbangu Kiangai. Tokolanda ba message na ye na kati oyo kote ya bongo kote ya biso tolendisa kondima na biso poto bongwana tokoyoka banzembo ba émission ya ndenge na ndenge ezokotalisa biso monene ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangai. Ngai na sabone et bongo bino bozozela ni Africa 21 TV, un nouveau monde.